avec maman Orméline. Hein, donc, mais permettez-moi d'abord saluer l'équipe technique, donc la presse de l'église Rehoboth, Misika Oyo, maman Betty Massengou, Azalaka ensemble, c'est la presse, donc maman Betty Massengou, l'attaché de presse, il y a pasteur Olivier Débétélé et papa Dafouba Azali. Coordonné presse de l'église Rehoboth en tout cas, et puis papa Jimmy Azawana président, et ainsi que papa Aurédi Basoko, sœur José Mongoka. Hein, donc salutations à vous la caméra mais pour lui soit aussi ma caméra de au salé la caméra donc voilà frère j'ai disons frère Patrick Nzenga, frère Jordan Nikoko, c'est bien ça. Ok, nous sommes en direct. Hein, donc, mais c'est l'English. Mais c'est l'anglais. Voilà, my bro. Donc, big up à vous, salutations. Et je pense aussi à mon frère Gloire Mondo. Voilà, il y a sa musique et fata. Hein, mais salutations à vous et frère Mbabé, salutations à vous tous. Voilà. Maman Orméline, bonsoir maman. Bébé n'a pas tout quoi Lali. Et ça fait comment déjà? Anaël Maouete. N'a pas fait papa Maouete, Bissika Zali en déplacement. Tu peux essayer Bambo, Tébélé, Nzambé, Azalanae, puis Apamanaël. Maman Orméline, au ça qui témoignage dans l'église Rehoboth, moi-même j'étais là présente. Témoignage nous et ça même là, moi et mis sur Tanganga. Bandeko Bandlanda Rapiso na témoignage wana na émission claire dans sala qui émission est belle. Bah c'est pas un témoignage on est belle bah tout ça qui na témoignage na yo malgré micro et c'est pas qui lui sauve vraiment son yo quand qui vient alors na zoyo pour expliquer bandeko. Témoignage na yo au pesa qui l'église c'était d'abord comment? Bon, amen. Amen maman. Témoignage nanga et que la caméra maëlle nanga moko. Oui. Na Onozamba Selinga na Alliance ya Rehoboth. Elboso na témoigné qui pour na moi na ya mobali. Oui. Azaki na problème ya ko ya maladie ya ndeke. Alors na eba kité, to na azaki na zemi na esika to ndo ke somba mapa na kutena na mama moko boye mona na ye bando ko ya maladie ya ndeke directement. To na sombi ya maladie wane lo côté pa mona na 6 mois. Alors moi na tango comme na inani abandi kosala batrice wana et ton asaki asuka pendant 3 ans asala ka batrice wana je me souviens d'aki elboso na témoigné qui pour na mwana na ya mobali azaki na problème ya ko ya maladie ya ndeke alors na eba kité ton azaki na zemi na esika to ndo ke somba mapa na kutena na mama moko boye mwana na ye bando ko ya maladie ya ndeke directement to na sombi ya maladie wane lo côté pa mwana na 6 mois alors moi tango comme na inani abandi kosala batrice wana et ton asaki asuka pendant 3 ans asala ka batrice wana je me souviens d'aki le mercredi le 29 juin de yaki une église appelle quitte asaki crise. Maintenant, tu es qui n'est pas quelque chose de non, c'est l'onction de mon père. En tout cas, ça me dit pour moi, c'est comme moi, à zonga normal. À la crise, à tam de mon côté. En tout cas, na sepe la famille, dit on non, mon amour nana et onction et rendanga un peu mutalipoma. Oui, il touchait vraiment mon thème à la pour la mon non amimi. Anaël, c'était pas vraiment facile. Avant Anaël nazaki na zemi na botaka souvent par césarienne na ba raison moko oyo attention bando de ongenga. Et on a pour qui zemi en 2022 na yo bota na mois ya février, on a boti na mois ya février. En tout cas, mon abota maki na ba complications belé. Dieu a permis que mon ana kende. En tout cas, c'était pas facile. Ezaki facile. Je me souviens pasteur Olivier Ayaki, notre dadi Ayaki, Kota Langa Mukolo Mwana Kufaki Alobi, c'est un nom Jackie bientôt Nzamba Otingelo, mais Nana Mikanda Nandako hôpital Baki Nakoki Obota Kaka après 5 ans. Parce que Nazana dépota c'est impossible Nazwa Zemi. En tout cas, Nazaki n'a pas déception, ma cas, c'est ici papa. Le bac après 5 ans. Abisingai.
maman mais nzamba yebisinga na biso bientôt aux à la visiter. En tout cas, la vie c'était pas facile. Voilà. Beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on dit que non malgré que c'était pas facile, mais avec la foi, ouais. C'est l'onction de mon père. N'excès qu'à pasteur Olivier papa na diembelika na kontima non parce que ngamoko na nanga na kontima te. Abi diembelaka na kontima na ngai. J'ai cette conviction. En tout cas, na diembelika na kontima ya notre daddy et pasteur Olivier Temeteme. En tout cas, na diembelika na kontima na la kisi mikana papa peut-être aux hommes nango et au compris naza mutaya na otina bino pe po aborder. Na mona mwana aboto mais ici papa mais pote za na mobesu. Comment abi nzamba ebisinga mwana aboto mais pe aboto ma ba condition bien. Donc 3 mois au banda c'est peine. En tout cas, c'était impossible parce que bon azaki na musala te ya te. Donc même sans francs ezaki difficile. Na foi na bon avec la foi papa Samuel Konso Tonzimika. Mais à moi-même, quand je papa pasteur Olivier na Dimika na ondima na yo. Amen. To kala dimé na ondima pasteur et au sama après 3 mois. On m'a gagné marché moko boye. En tout cas, ba bengi abandi musala avant 3 mois na ki na hôpital oyo ngamo ndo dans ce qui c'est peine wana so dépasser belé na ba condition à potage 50 ou 60 $. Voilà. Pardon, par rendez-vous. Alors, pour impossible. Impossible, vraiment possible. Tant au bandit, il y a des gosses qui ont fait radio, on a expliqué. D'autres non, c'est impossible. Si mon nom me manque au commandant, parce que pour tailler ça, mon béssou, ils ont risqué que et mes maillots na moi. Nazoui super pasteur Olivier, parce que c'est Aïbisinga au bota. Zamba Aïbisinga au bota. Amen. Papa, en tout cas, mais c'est bien possible. Il y a des médicaments, on dit bien qu'on dit ma papa. Amen. Malgré on est aussi déjà mon bon, on dit bien qu'on dit maintenant. Amen. Et il y a aussi là qui 5 mois, 6 mois dans une côté sur échographie. Parce que maman au possible so pota tout le monde en haut. Abi et l'autre l'accès qui moi c'est ah mais abi tout le monde a trace ça pour tout le monde a tout côté échographie tout ça examen. En tout cas nzamba aka aussi pota. OK. L'impossibilité donc et si quand c'est qu'on a pu faire ajouter foi na papa. Amen. Et na tanga na pe mo bana azaki toujours na salle de cabane comme ça la mission de service. En tout cas, c'était pas facile. Na ko maka jamais na 9 mois. Na bota ka ba prématuré, na bota ka na 8 mois 2 semaines. Mais pour la première fois donc na yo kandé mes alata et tu te après 9 mois yo bot là. En tout cas, na vraiment na moni pe na simi en tout cas na combien na semi na 9 mois et 2 semaines. Na bando kokati ata otambola te. Mais non baka église non tikate. Même les derniers jours na ngana yaki kaka na kati église. Amen. Enaye toko pasteur pasambeli taito. Amen. Même si papa non OK. Non OK. Et il y avait vraiment des défis. Parce que lobby ninga OK pota boye ils a entrayé bien moi. Parce que donc bando pour te kana sima pota. Donc babika entrayé moi. Alors je me souviens comme tout pasteur Ebisinga au bota na voix basse. Mais na qui l'hôpital docteur Ebisinga au bota na voix basse. Mais na comme na problème il y a la confusion na vie. Voilà. Pasteur Olivier a lobby. Docteur peut côté à lobby. Depuis si pasteur, docteur tout moment on so bi man au bota na voix basse. En plus que ba centimètre na ngi ke depuis abi nzamba oyi bisanga ba piéger. Donc au bota na voix basse, problème comment OK. Mais dis ba piéger. Parce que non il bisabi oyi bisete. Na fukama mukola non que Dieu bénisse les pasteurs de Amen. En tout cas les gens ont témoigné na esengo je veux pas pleurer parce que ma douleur comme cri de joie. Amen. Non c'est parce que non tana onza basalinga. En tout cas après yango na qui est docteur le pro. Je vais signer ici la voix basse mais c'est impossible. Au cours ça moi na terre avec tension na yo et si batté il faut césarienne. Dans le Dieu de mon père, le Dieu d'alliance de Rehoboth, a posé sa carte. En tout cas, na côté na salle d'op ici comme à Kambouébanda, c'était pas facile. Na côté qui est à 7h30,
moi na bimi na 8h juste parce que ba ça anesthésie ya demi ozaki bo koto yoso no yokana na zoso moi na bimi na 8h30 balakisi nga pe mwana bakiri alors j'étais accompagné na maman non la na maman Ange la femme des pasteurs tozalaki na bango na hôpital et bamoni kaka amona moni mawa moi matinga makasi na tuni docteur na ndio kama na kati na bata ba na ndio kama shit attention maman koka pa palpitation makasi na miyeba ki lisusu voilà na miyeba ki te donc na kufa ki kufi okay na miyeba ki te na zawapi mais tonga na kanisi bana na nga na bi bane na ukama wana kenda na kiedo no miyeba pesi donc ne ba to na kufa na mona bonga mona na ngelo te okay esika pe na zaki na yebi pete yo sala ke na yo toyo koma ba 11h de 7h à 11h vraiment ba réanimer ngana nyo ka courant lo mo ba tsanga na nzoto courant donc no so ba tsingi lo ko nzi courant na ndio mi yo kana osonga na nga no la muki bona kuti ba docteur ba nyonso ba lingi mabuku ba tala eka docteur benga madame maweti nga bi oui docteur ko ba tala eka docteur benga madame maweti nga bi oui docteur bango so bazaki ba beti maboko nini bayo ozamba kuna banani nga bi mama pasteur na mama église atukanza même no repoti eti déjà maman oh Jesus abi ozaki invité toziki ki pota o parce que ceux qui ba docteur ba olanda nga ba confirmer bi ceux qui mutakufi po na ye changer ke koka kotonga masute to banda ko kaso to ngote donc ils ka ba benga ambulance to ba transfert donc au kufi na nzela donc ils allaient ka bon abi après ça donc elekili maïla au sambela na sambela na aéroport voilà na mon aéroport pasteur Olivier Temeteme donc on dit dans notre alliance personne ne sera de plus petit au plus grand en tout cas dans son qui on vit même les docteurs abandon tout na wa pasteur na bino alandi ti ba maman to ki abi maman koza ba maman ya konzima donc ici wana docteur aya en tout cas c'était pas aussi facile aussi si Canada et moi comme on te ranger pasteur aya les fois prier là na moi na directement moto qui est qui asomba qui sont en zone même bopi qui sinini so no rozo même si na témoignage donc na koma qui na 9 mois na 8 mois na bina bota ngaka na 8 mois tu être la bota na docteur comme il a dit tension na ekomi 18 bâtiment du Kier à 134 c'est impossible faut que bota donc na complice ka kobela nga transfert na ya église na transfert wana pasteur Olivier Asimba bi jani ce transfert amen adusamba bisengo ko bota na hôpital atangenga na kombo hôpital adisinga nzamba bisengo bota na ba ko transfert te na kena demain nango na zema usa ya 8 mois nani docteur atuni yabi yebisanga matiti nini omeli kiti nini omeli pour na tension na chiteti na 9 voilà ozonga na tension normale à moi c'est à 0 na bina meli les dieux d'alliance et dieu de paix abimino batakundi makabi na bi yango ndabi eza na matiti omeli na bi oui papa na biso pasteur Olivier apesa biso matiti yango eza nzambe na meli nzambe ya alliance sabi en tout cas ndeka pasteur bi Janil ngamo na loti na boti na botaki en tout cas nazobisa maman moko olanda nga l'impossibilité de ne pas dire notre Dieu est capable de tout peut-être ba docteur ba signer qui 5 ans okota na problème nga na kutena nango yo concevoir peut-être comme na une année peut-être non oyoka te se mon na kutena nango yo concevoir peut-être comme na une année peut-être non oyoka te se mon nom yo memazemité yo na bengi bino boya dans cette alliance en tout cas nzamba komisa ndenge akomisinga oui na bengi bino na campagne et alliance où est la maison de mon père où est la que biso to se retrouver dans ma condition yo eza banda kwa ba papa na biso ezo réclamer biso no benga ba papa ba maman o ba na problème o nga na kute na bango boya na campagne ko ya août les 13 bozanga te nzambe akopambola bino merci beaucoup maman amen merci beaucoup maman que Dieu vous bénisse amen maman Ormeline Mawete en tout cas bon mon témoignage ya maman
boyoki bomoni bébé kitoko amemi bébé Anaël ozali témoignage monene miracle ya monene ya nzambe ya tata na biso le Dieu de notre père le pasteur Olivier Témité mais ya sambelaka nzambe mosusu te Jésus-Christ de Nazareth le Dieu tout puissant ye asali miracle oyo nzambe na ye nde asali miracle oyo donc bandeko bozolanda biso yo mpo oza na ka oyo mama akutanaki na yango ka ya césarienne pendant 5 ans munganga lobi mais na 4 mois maman 4 mois avec la parole de l'homme ouais hein la parole de l'homme the man of God l'homme de Dieu a déclaré maman a concevoir na 4 mois maman yeyo asimbi mwana maman kufi na salle d'accouchement hôpital maman botinga na yebion parce que mon fils mon deuxième fils mon fils Jaftan Pania botama wana je sais comment hôpital ils en ont cher et na ba condition maman boteli et ça quand nzamba pasteur Olivier ndakosa makambo donc nzamba zo lokumu ezonge pa nzambe maman zolanda biso poza na problème même maman témoigner mwana na ye abandaki kosa la crise ya liboso Ariel c'est bien ça Ariel a kosa la crise ya otobenga maladie ndeke kaka Tilibert et kenda lelo Ariel aza vraiment normal azo tanga kutu déjà bandi classe maman abandi déjà année prochaine on peut déjà classe pour avoir un pied on va déjà maternelle donc pour dire que maman zolanda biso papa zolanda biso yaka déjà du 7 août au 13 août et vous allez dans la salle Tony Wikele et le 13 vous allez dans terrain GD to bengi ba famille boya sur la délivrance de la maison de mon père yo poya kozwa guérison na maladie zo tulisayo na stérilité ozana maladie moko boye umela et le Dieu de notre père sera au rendez-vous. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve déjà à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.